Vraiment, tout comme retard awa dans des régions. Région Yariboussou, nous avons le ministère de l'Intérieur, Yemoko, le garant de la nation Zarakiwana, Papa Nabissou Fatih Béton, Ayakiwana, Azubeta Yaousulananga. Tout ce qui m'a regretté, peine à regretter, n'a regretté, n'a conterpona au une salle. Fatih Béton a mis sur bateau. A tout le monde, femme non. Yopena usali musala mingi na kati ya Congo Démocratique. Mais projet nini uzakanango uzakana mti wapi bandi kumakam na sali na ye concert ye kuzunga après fatali na hivi si fatali na fatinga na zakana posa basa la pe na jardin botanique na jardin zoologique ndeni za la kapana banyama na bantite basa la pe jardin femme non pour bâtir bato na kati fatali non na jardin bakoi kutia batute na le bon si c'est comme ça ou c'est comme ça tout peut 8 comme ça Mukonzi tout ça la kasi jardin mais tout ça banyama alikuwa bakutia batute batia bana ya banyama po ya banyama déjà izali atonema uyabi kumba bana banyama na rubina yibi bakoma na baonyance atonema lion mwana na yena na rubi chef lion mwana na yeba benga kaye lionso yamote na zoite mubeta na ngana mabao pana réponse ya buto aya kutuna na ya mibare ebongo mouton mwana na yena na rubi bon bana ba nyama wana bakoma na bamwikenda na umsikate na ba para na ba lukula leo lionso donc mouton na rubi chef mouton moutolo anya tinga kachom suswe atonga bongo girafe Natali na lukina kanisi kaka peti moko zaka na para zaka mbulu kombo neye na le chef girafe gires atoninga ebongo ours ngana yuki biente na kanisi kwa course mama na tali so mwana course na le chef marathon aya kupoza na kaza msoso alobina nga ebongo okapi na le chef mwana okapi simboki atuninga isi koyo ebongo leopard na le chef leopard azana bana tala soko basangani nde bakoma ka leopard ezali vita imana mazembe lupopo sagabalende renaissance soko basangani nde bakoma leopard nazo itona zoaki mais nana yepta sona zoaki pa lubika kasira ba uyamomba kasira tusuke kawana raison ya mibale na yiri retard namuni mama moko avani na sasa ulela ngati ni mama za ulela nini ayibi sibiso bana na bungi $600 ba yibi yango na bibi de loin tout ça ça maman ba mama bui ba père science tout ça ici $50 na vie de loin tu pesi mama wana tuli tukenda tumuna mama mabandi kulela makasi tutuli mutume mama siku yo ubungi sisa yango bana ulela sikoyo tupesi yo sang ulalisu makasi kwa nini mama wala ule bana biso na kanisi saya liboso soki ba yibagite na sango yo bino lopesi na ndena komi na tesa mama buite bon ulimbi sipso yango ikumsinga letare sikoyo na bandi kuna za ubetra bio story moko mikolo lekangi tuza ukene nzira matadi nazali na spectacle moko naza ukena matadi ala matadi tuyo matana mama mkolo wana mama ngo pia lumina sofari mama antukana na matiboye soki bukumi na kasanguru kula msanga pona za ulemba vraiment na kulala nanga biso pe ba kriya tuyoki mama ngo tama kuti na bis ndaka kaka lubaki alale na ye biso pe bisi demare banuke tureki ipe tureki matadi ba tukumi na kasanguru biso kula masolo le kaki na ambiance tuleki kasanguru tout ça continue ma solo tout yebate to le kikisang to kaiti na kipesi mama wala mki yemuko sabada msai tamwa la mki atuni bana tukumi wa biso tu mama pardon bisa biso mama tukumi na kimpese mama yoki suicide bana busali ngabu ipwana nini buzamitema mabe ngamtu na yepsa kibinu vraiment soki tukumi na kasanguru bula msanga uye kubimisanga na kimpese bana bukusa na mama na binu mkulu boye pwana nini biso nyoso pi tupesi mama région
Tourbi que oh, maman ya lubaki au kita na kasangulu tukumsi ekimpesi. Tundimi tout ça là, ça fréquence biso nyonso bisi mubimba, banana chauffeur, na biso ba client. Tourbi pena tout ça ma belle maman tundimi, kuzongi sayo tina kasangulu. Bisi za tourner. Bisi tourner tuye tukumi na kasangulu. Bisi teremi. Biso zo zela maman kita. Tuma maman wa benge mai. Asobi mai ya 500. Bimisi sa funguri sakina ye, abimisi kiss. Agwaki na mno atimai apamusi mno tama sisi kupamusa mno kwa sababu oh chauffeur tokena biso siko matati mama biso tukumiki mpesi uzungu si biso tiawa poka kumela kisi oh buri misanga mwana mtalubaki so na kumna kasangulu nabo saletena mera kisi après tout si minzina tokena biso so vous savez que beti mama Naza est privé. Attends, vous avez ce qu'on a, attends, vous avez le bateau, vous avez le bateau. Ah. Ah? Na kufiri oncle na vitu. Mais c'est quoi chef de famille na vitu alubi? Tous les laïcs. Tous chapé mawate pour noko wana alekisi. Donc kufa kabisa chaque année à 2 fois. Oncle wana na bikufiri mo même na vitu to comprendre na réalité. Donc chef de famille alubi pena boutique ndé wana. Tu pena ata tu lonie côté ba lona bo tata nzete. Alubi oya sala msana ye kende kusala msana. Yako bumunga na ye aw. Mais butuni ngata kufinde nini? Mon? Ah? Buna ndapela di solo kusala bien. Ye ancre azakana mwasi na ye. Suku mwasi na ye wana azalaki na se. Nzuka mkumba azalaki nango ya bana mibare ya mapasa. Mais isa se. Bana wana na kata libumu nani. So babandi bitumba. Oba kuruna to bana. Na kata libumu nani babota mite. Mais lukwa bayeba ki deja ba kuzama mapasa bitumba. So ba le babundi mwasi anoka za olela adi bumpasa. Biso tukenda tupesi yango ba conseil kuzala ka boyina mutu te. Ko ermo kuzala ka kimia. Otika mutu boye mutu kuzala na santé ndenge ni. Umuna système yango pe yoka ka evandi kimia. Biso wana tuzongi. Deuxième mois, il y a un gars. Troisième mois, il y a 9e mois, il y a un gars. Moi, je ne sais pas si je ma face. Après, si je suis timba, je suis tous. Bana wana ki bébé, so ba bandi bitumba. Ba huta na guerre na banguna rando na baona ribumu. Ba bimi na ngutina mkili. Soki kaka natama umela libeli soki timba mutamelaki nzoza kubwaksa ngana umela libeli oya tetande ngata ngo basoi mama ba malubi ba nakabulila bango po babunda kali susu alubi oyo ya gauche pona timba oyo ya droite yo nzuzi mtubanda kumela timba mabe alanda litilibele ya muninga atsango poison po muninga mela akufa yatika na ngunya so mbale amela kango tulede yemo na mkili atie poison na butu tula mkana tongo tuza uzela nzusi ya kufa noko na biso akufi tuza uyibate noko akufi nini tuzi nzoto noko tukana mwa médecin attesté boye azabulu ba biso noko na bino yo adiaki poison tuwa noko uliaki poison ndeni na sukika wana akani sila bino itali ngai Bobo abatu abukuka nsape mabe ngai itali ngai ngara lubi makambo wadi na upesi boye uza pa lo boko ya bien bato bakoma kulanda yo e kusa pe moi bien et puis ngara tanga obetela bino lisoro moko ngai tanga za utanga class kuleka ndewa to yipto betsenga mtego na ringi bato ole karibuso o azana mwa offrande na yi upesi dim prophète batio liboko okay izataka ka tenires biso yoto to yebo lukambo école primaire c'est quoi yo
ils allaient na classe té oyo ngana nyokola lukwa deuxième primaire. Mais ils allaient pas na classe té nyokola ngana lukwa deuxième primaire. Parce que ngai na deuxième primaire tu nyokola na. Po yangi banu kanzaneti yangonde kusakana na nganga bi ngande nkobako zira yo po kumuna makamna. Na primaire bazotanga système ya ba trimestre. Premier trimestre, deuxième trimestre butangi, troisième trimestre, ali ba pesa dino bulletin de kuyeba na umati classe to utikali sika moko. Ngai sikoyo na deuxième primaire, na premier trimestre na yebi makaranezem de la classe. Oui, bundi makutunga nazala courage au ba vérité bele ba lubate. Ba tate bele ba bana de ba maelete. Bo tourna yo isaka ndingi. Potu kola ne sika moko te. Potu salaka te. Bon, natuni nani abandera classe na école primaire. Nous ba vérité ata tu salate nzamba somono. Tobo liboko nani. Isaka classe ni. Nzamba pambo yo tu 4e mupusa na mwanda. Mais yom tu banu keno bien. Et bon keno iso kukata na kono ndelimi. Classe ya bana ya mayele oba kukata na nango bien. Eza première primaire na deuxième primaire. Soki aleki ba classe wana ba classe yo nyonso akendaka na liboso pembe. Porere tango na porte. Mais so bani so ba 4e yo pene to zari na sena na mayele. Siko yo bandiku deuxième trimestre 49e de la classe donc na maintenir ka place na nga. Troisième trimestre soki nga na bandi na science la te 49e de la classe. Ba pesi nga bulletin. Tant na bulletin na yina onanda na pesi père na biso. Père na bulletin atari. Premier trimestre 49e, deuxième 49e, troisième 49e. Du coup ça qui mut avantage octroyé. Atima boko na ke. Allez toi petit, viens. Ngabe na viens. Eh pardon, na vieillir. Viens, na vieillir. Dans le sens où vieillir. Il y aura conscient de rien. Petit, tu es comment? Nalubi papa na commerce nini na komi anem bimba umanalité. Oh, a changé. Tu es malade ou quoi? Bon, nalubi papa na poni quoi? Mais comment yo ukuki kuzwa 49e 3 fois? Na mona mwiza question bête. Na pesa maboko na tina luketo. Nalubi mais papa. Banenga na tutanga na bango. Bamsusu babibi ba deuxième, bamsusu ba troisième. Ngai na yeri yo 49. Okomona ngamuke. Na yo moko na de na 3 na 49 ni ne zevere. Na yeri 49 donc amuna mona ti logote. Alungoni ngai na école wana asanze na école. Mais ça aye bisanga mabena ngana sali. Bumi batata na biso ndenge bazalaki. Ça nous balanga. Mukolo na khe na ke mona susu deuxième. Mais amatisi kanga na B. Pona zalaka na A na komi le deuxième B turu wa. Na kuti na ngati. Na conscience na ngana yibi kanga na bosaki bien te 49 visa muke papa sipili na mutu. Turo yo fo na bosi. Na bandi ku bosi. Premier trimestre 59e. Ah oui, ngaso na bandi nefu na ngana soka mutasimba. Deuxième trimestre 59e. Kaka isika na nga. Na bana na utina soka. Troisième trimestre 59e. Na yena bulletin na pesi atari bulletin. Turu wana tage lo uluba yeti. Na mona kaka azinga kalinga na litoi. Elo na mona ka salaka azuba pensi batandira bakusha bana. Abanu kena ngana nzira singa bilamba. Tuke nete mtu akena ngana konimi akaku kamisanga. Tukumi kota singa bilamba atumbulinga na matoi. Nikuwa nakula na ngapepele. Tala, kutuna batu bayemi nga. Batu bayemi kukola na nga. Pepele na nga yakala. Pepele. Donc ngana na famille pepele. Waba nzimbu na biso tuteka ikota na l'église. Wana koko pepele. Bon. La tigika na beaucoup développement. Kwa zama kaba famille na biso. Alors bandiku sikoyo atandinga ina matoi na singa bilamba na ujembira kabo. Akitisenga asanzenga école
année on a kende boy amati singa sous deuxième C donc azung singa sous na deuxième 3 ans 3 années natanga ka classe moko deuxième sous arrivé na ngape mabe na salité na bandi utanga sous premier trimestre na bimi 9e de la classe deuxième trimestre na bimi sous 9e de la classe troisième trimestre na yedi sokubima 9e de la classe donc ba pesa nga bulletin na pesier à Sipiri au petit en tout cas au commis moins intelligent si quoi ça va donc vous méditer dans salle la yo fête asari nga fête ya bensi bato famille bato quartier ba master bayi sonyo ya yuka rapota nga za uzwate nzoka ngamtu na uzwate ya za uyuka sonyo au petit de kalibusu au prouver bangulu ba effort yo sali puturu du 9e ngapela de kalibusu bonsoir bonsoir bonjour bonjour oui binanga na zabuyi na bimi 9e de la classe ndengeni tata na biso bina ba effort na sali puna bima 9e de la classe pona bima 9e de la classe na salle de classe na biso tezaka 9 élèves nazalaki mayele tozo eza question kuzoba te eza question bango moko bakolo école baye na bana mingi te basukisi biso 9 ngai bana kumi 9e de la classe si wafalenga na kele bana msusu na bafamili na bango na yana bango na classe